Kabila doit avoir regretté de nommer Tshisekedi comme président. Et Tshisekedi doit avoir regretté pourquoi il avait accepté l'offre de Kabila. Oh Seigneur, reviens nerf dessus. Ouvre tes cieux et ton cœur pour les Congos. Je vous avais bien prophétisé, en RDC, il n'y a pas encore un président. Et le monde ne m'a pas entendu. C'était vrai. Premier appel. You know, I know. You know, I know. You know, you know, you know. You know, I know, you know, I know, you know. Yeah. Où es-tu, soi-disant président? J'ai dit où es-tu, la RDC en danger. Hey. Où es-tu, soi-disant président? Où es-tu, la RDC en danger? Voilà, le pays est en danger. Le sako bande ko bana somme ko le Congo ba omno so mesana ko na biso na télévision na biso lo laka mvuluzi kimbango. Oyo ba koti mukolo na liboso na chaîne na biso to pesi bino lo sako ombo kabino. Et te souhaiter na bino, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Recommandez à vos frères, à vos amis de s'abonner massivement sur cette chaîne. C'est la seule et l'unique chaîne sur YouTube qui vous donne la vraie information. Les autres, ce sont des gens de isme. Ma chaîne est belle pour mon aka, ezali ba isme. Biso isme na biso ezali ya mapele. Dès que mon mapele, là j'accepte que je suis vraiment isme pour na mapele. Pour na mboka nanga Congo, pour na patrie nanga Congo. Na isme nango. Na isme na individualité. Individu jamais. Mais mabele nanga na isme. Nzambe ya mpungu tulendo na isme na ye. Oui. Parce que ça m'a. Mes chers amis, ban ce Congo, vous allez télévision de la Kamvulu. Tu vois qu'on a pointé ton baka, bolingo, mais bien qu'on peut misala, ou peut s'abuser engagement, de dire que oui, il faut te battre la mboka. Tant que bolingo a mboka, ça lit tout le monde parce que tu as bolingo a mboka. Tu as si comme ça qu'on qualité, tu as 50% que non, si ça ne va pas avec cette Congo là, je m'en fous, n'a qu'un côté moussou ezate. Nga nous sommes très sincères. Parce qu'au fond de moi, je sais que je suis congolais à 100 à 200 millions de fois. Alors on a boundé avec énergie. Ceux qui ont identité mususu o yebike mboka mususu zelo ko tikela banana yo ke yangono o hésitaka c'est ton problème. Mais biso nga personnellement je vous dis sincèrement les besoins tatanzama mpongo tulendo na bundela ngo au fond de cœur. Na kata makila na nga na bundela kanango. Ata na lala kana pongi na zo lala Congo a Congo. Na zo lala ba ndoto na nga ezali ndenge ni na ko libérer Congo. Papa, maman, ce qu'on rêve à côté, ce qu'on pense à côté, malheur na yo parce que okozala malheureux. Et au dit que la banana yo héritage wana ya ignorance que ba on peut pas yebe l'autre côté. Il est temps de le mato bunde la mboka. En tout cas pour une fois, to mekana ko zo ila na réflexion ya moke bandiko. Vous savez que mboko ya biso ezali ndenge to balobaka na lopoto na le français. Et ils allaient descendre dans les enfers, comme on le va raconter. Notre pays descend dans les enfers. Et tandis que quand le pays descend dans les enfers comme ça, beaucoup, on dirait maseki. Beaucoup, on dirait ça la blague. Ah papa, maman, l'argent, instrument, l'argent. Demain, tu vas regretter. Parce qu'on se sentir avec l'argent, dit mais oh, à cause de cet argent, j'ai vendu, j'ai fait ça, mais je suis maintenant incapable de dire un mot. Incapable de me mettre debout parce que j'ai participé à ces coups, ces sales coups, comme on dit. Alors, Bandeko, le pays va très mal. On descend à un niveau très bas. Mbokeza ko quitte un niveau très bas. Pourquoi on dit cela? Oui, on se sent maintenant impuissant. Tout le monde. Des intellectuels, des gens cultivés. On se sent impuissant devant des ignorants.
une minorité de gens doivent se sentir impuissants devant Bango. Qui? L'IDPS. Qui? Les talibans. Mes chers amis, réfléchissons. Comment tu causes à la mboko peda que tu kota ma classe, tu tanga? Mais comment groupe des individus, des ignorants, des illettrés, des minorités, ils se mettent debout pour dire que oui, et tout le monde est là, ils sont perdus. Est-ce que tout le monde a été des leaders, ces gens-là? Oh, l'homme va que to libérer mboka que to keba na batuana. Voilà lelo batiki ba wewa, batiki ba moto et lelo bango va se conduire pays na erreur. Ils travaillent avec les doutes. Je vous confirme que l'IDPS, les talibans travaillent ce qui je vous informe. Nous sommes à l'évacuation des talibans, vous travaillez pour les comptes des doutes. Et vous allez regretter cela dans quelques années. Je vous préviens que vous allez regretter cela. Tant que comme la bino moto, les toko chabino moto, pour toko chabino moto. Je vous assure, maintenant, toko la chabino misapi. Et toko chabino moto, bogotala. Ah oui, toke ni wabengala sekina makamonanga ya diamakuna, diameza maboka batuti. Ah nasrani na kena moto, ok na moto pour moto kuzala soute. Attention, nous vous mettons en garde. Attention. Alors, toujours, alors mes chers amis, bateau basali moins instruit. C'est vrai, en voyant tout le quand ça va dire nous sommes rien. Là-dedans, il n'y a que des bourriques, des idiots, des illettrés. Bah, il y a bien le côté. Regarde-moi comment ils sont manipulés. Ils sont manipulés par des toutis. Ils sont manipulés par Kingakati. Mais personne parmi eux a détecté que, ah merde, on nous manipule pour ça. N'a pas expliqué bien toute l'émission de l'eau. Tu es Kolobawa, IDPS et Chilombo jouent. Kabila et les Tutsi gagnent. Donc c'est-à-dire que Félix a joué, nous sommes capables de tindiller na Tutsi, na Kabila a joué en gros. Selon Badil na bango et sengela ki na kati ya o dossier minembwe ezala ki na kati que yene mutaza facilitateur a ko faciliter accord ya minembwe et il est là, il est en train de jouer. Toyoka ki ango ke bako kelena comment on appelle ça encore parlement lobby bako interpeller oyo mutsozi ya Robert face à la wana pour être à répondre na ba question wana tout au moins scénario. Bon, où en sommes-nous? Bobo Sani, Pino nous Bobo Sani. Oh, Nzambe Nangai, Nzambe Nangai. S'il vous plaît, mes chers amis, Bandeko. Oyo, Ozana Moutou, ils ont résonné. To fongo la mise va être comme à trop tard. To fongo la mise va être comme à trop tard. To kota, la distraction, bah, il est traité. Parce que, bah, prouver en ok, ce sont des gens, n'aiment tout et l'eau que ça. Et voilà. Le moment dans ça koloba et c'est le plaisir à tout dire. Ah, enfin, on a quand même classé ces dossiers-là. Mais non, les dossiers ne sont pas encore classés. Les dossiers de Minembwe ne sont pas encore classés. Parce que Félix a joué la carte avec ses acolytes, Oyo, les milices des l'IDPS. Comment se fait-il ces gens-là sont arrivés dans la carte du Parlement? Comment va permettre Bango va terroriser tout le monde? Mes chers amis, non. Et c'est incroyable. Réfléchissons, nous sommes tous comme ça parce que mon maison tel est la bisson, mon maison c'est qu'à bisson. Parce que dans la salle, on a vu la présence de l'ambassadeur, et tout ça. Enfin, on est arrivé quand même à distraire ces gens-là. Nous voici là. Au moment où on a Katia Parlement. Mais toko kontra mosindo na yango, mais toko tala biloko tout. Pourquoi ça nous arrive? Na kanisi biloko mingezo ya biso parce que to yebi makambo ya code kimbangu. Code kimbangu oyo ya biso, il fallait biso to saler lango. Vous savez, je vais apprendre à quelques-uns parmi vous. Vous savez toujours la grande puissance de Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, oyo bazali na
église anglicane na kati ya Grande-Bretagne. Boyebi yango oyo ya bango. Oyo basalaka ke makambo nyonso na kati ya parlement, il faut église na bango ya anglicane ezala toujours toza kokende yango spirituellement ezokende ndenge nini basebazaka nango. Totel lokola Italie. Na Italie aussi baza na église romaine na kati ya Italie. Basebazaka nango bapaye ebele na mokili basalaka même bachinois même baris banani bango nyonso na kati ya gouvernement na bango yango. Mais comment biso tozanga lelo niveau spirituel toza nango te. Totapaka likolo. Okota kata parlement eloko musoko kamusa bino quelqu'un à côté na Congo aloba azali imam et un jour après a commis pasteur miracle ni na sali pas longwa de imam a comme directement pasteur à comprendre que oyo ezali mboka ba aventurier mboka ba comédien. Donc c'est quoi lui aussi doit faire la comédie. Et voilà, c'est comme ça. Bayebi ke toyebi na biso ki bo biso te. Poso toyebi ki bo biso to ba ki kin toadi. Oto be la kin toadi ya ba indo, ya ba ndombe. Na kanesi eloko to be la ka bolingo mibe ko mpe misala. Moto nyonso avant kota na parlement. Moto nyonso avant koma na tête ya pays. Il faut nanu prêter serment na bolingo mibe ko mpe misala et ayeba ki bo biso. Lelo là nous sommes animés na ba dieu de Baal. Les dieux de Baal étonnés na Congo. Et bon, nous avons besoin de Congo te comment? Parce que Kota te comment? Comment va pas y avoir besoin de t'agiter? Pour mboka to suis religion to adopta religion ya bapaya. Et parce que besoin de que na mboka nyonso na mukili bazana religion na bango et simbaka bango. La puissance divine dans chaque pays. Mais à plus de ça on dépend des autres. Okomona mbongo. Ambongo qui est là, Mbongo, Ambongo azali na sous direction ya nani, sous direction ya église romaine. Mais église romaine, qu'est-ce qu'on a à voir avec église romaine? Na mabele kolo Congo mabela bankoko na biso. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Alors bandeko, bozo mona blocage na biso yango wana. Tant que tozo lo babilo ko wana, eza biloko moko très important que bana biso ba yeba ka retenir yango ke voilà blocage oyo ba tata na biso bazo vivre nango lelo ezali euti à partir na yango wana. Bolimbi se moke na kangana comme chauffage awa. Voilà bandeko eloko ezali ko bomisa biso na mabele kolo Congo yango wana. Donc c'est à dire que tozali positionné te. Tozali wana tanto misusu na kati ya ndako moko tata akendaka soki nzambe mpungu tulendo mama akendaka na ye soki wapi baleki bandeko moto na moto à gauche à droite. Et alors les raisons ko lobo biso mususu salobi azali ate ayebi nzambe te to nzambe yo landa yo euta wapi. Donc bandiko to meka ko raisonner wala za réflexion on a yele biso moko na biso a raisonner na ngoke otoza koloba eza vérité so totali na ba pays nyonso na kati mokili pays eza na ba richesse koleka eza biso mais pays yango ya biso ba longola biso ba bongo ba tiela biso ma bongo na kati na libumu horizon na kati ya libumu to le la ka passe to yeba kate to le bele la ka o mi coloniste to bele la ka de Clégor. Na kantan to bele la kango bande ko tout s'expliquer yango à plusieurs fois. Alors que chacun de nous ameka ko yeba eloko nini to lobi wana na kati ya masolo oto toza ko continuer nango na mabele ko Congo to fongola nango miso. Voilà bande ko bon biso nde ezali valeur. Bon biso nde yango mutu ko vandisa bana na biso pe lobi basala malamu pona bo biso. C'est que bo biso to respecter yango te bana biso pe lobi et ko ça na passe pona bango. Et aujourd'hui, c'est que nous constatons, notre pays là, est allé dirigé par des gangsters. Des gangsters, bah, le pays mobile en otage. Donc, bah, ils monter ma plan, bah, tu le mona Kabila, vraiment, bébé, le bango, bah, au Canada, le Kuta, ils sont ensemble. Comme bah, ensemble, bah, il y a que Wana, azo vanda parce que l'autre est là. L'autre, azavana parce que l'autre est là. Donc, bah, on bazo kosa ne ba taliban bazo utiliser bango et voilà le pays est pris au piège. Donc to comme ba otage. Donc to sala tout le baquet to tike la boyo pour toujours kantsake ba ko sala quelque chose te ba ko sala te pour baza limité na isme
bazali limité na tribalisme, bazali limité na ignorance, bazali ba ignorant en fait. Alors c'est fini pour na bango, surtout lundi bango biso tout to bébé si to sambo pot si to sambo déjà na mokili be bazo seka biso po ete voilà to comme kota na ba jeu ya distraction oyo ba taliban bazali ko sala et bato ba ko payer yango bana na biso lobi. Bana na biso ya ngana yonde bato bakofuta yango bango bazosala mo parce que ne mituna bango loko ezate me yo na tango na mutuna yo eloko ezali loba tete arrête yeba ndenge tokobisa bango d'arrêter sinon te ekozala passe mingi pona mikolo ezali koya. Donc peuple à esprit pauvre d'esprit ba peuple biso ba congolais esprit pauvre donc toujours yebate bato mususu bazo utiliser yo moko be utiliser yo tumanda kona bino kene tumba okomona le moto ne sala et pesa couleur rouge ndako na bine ko koma couleur rouge allez batelemi babani ko tumba ndako batumi ndako na bango moko et babani ko lela. C'est actuellement ce qui se passe na niveau ya ba taliban na kati ya IDPS. Donc lelo ba rendre bon service et pas ya ba touti mais ba yebité. Vous savez ce que vous avez fait là, c'est pour faciliter au touti parce que ba touti batinda ke loko ne salama o bozoka ba créer crise institutionnelle. Il n'y a pas de crise institutionnelle, c'est la mafia, le kuta motako sabino teke. Oh non, na kati na parler du peuple bato FCC bazalaki kutute non, ils allaient plan stratégie monté par Kingakati par Kabila ke bino bozalate alors ba komona penza makamuna bango boyoki na kati na nino babani koyemba bolanda bango. Voilà bandeko baza koyemba nini ba ignorant baza koyemba ye wana bolole Kabila abo awele la ke parlement abo sana ke justice. Voilà to kanye clé na justice. Bolimbisi tala bazoba donc basali bango je bakanzi ke balongi tala bo tala nanu vraiment bato boye boko compter sur bango baza ko belela ke non Kabila aza bolole awele la ke parlement abostani justice to kanye clé na justice. So bo kanye clé justice bo kanga Kabila kele CPI. So que justice na maboko na bino bo kanga Kabila akende CPI tondi mabino ke justice na maboko na bino. Mawa des ignorants, des idiots. Faut vous dire comme ça que vous êtes des idiots parce que vous conduisez tout un pays dans les bêtises au bino bozo sala lilo et le boyebi bino teke bozo rendre service avec dans tout wana. Voilà kindoki na bino emonani kindoki bandoki ya Congo ba monani lelo ke bazali ba taliban bazali IDPS banda Etienne Tshisekedi atikaki bango bandoki et bandoki wana et uta de père en fils. Donc ça dit que mingi na kati ba famille na bango ba loka bango na famille na bango okomona ye azokoloba wi nazali bonjoka te ba loka bango na famille na bango biologique ndenge baza wana mingi pona ye azoko yemba ayibi na eloko zo yemba te akeko tonda wana ayebe eloko akeko tonda te elobi ako regretter po ete ye ne muta facilité eloko asali wana na mabele ekolo Congo lelo bataliban bakanisi ke bazwi 85 millions de Congolais comme bazo lokola bango te. Il n'y a pas que ces hommes-là. On vous dit déjà carrément, ils sont idiots, mais il y a des Congolais qui réfléchissent, qui raisonnent. On dit, attention, vous gagnez les talibans, vous kosi bango, mais vous gagnez les Congolais tout est, parce qu'il y a aussi les Congolais, oh, ils sont effrayés. Et les Congolais, on a besoin de nous, s'il vous plaît, vous le paix isme. Pour jouer les talibans à côté de nous, quelques-uns parmi vous sont encore là avec les noms des partis politiques, avec les noms des leaders. Pourquoi il y a un piège?
oyo bataliban bazokwela ngo bokota bino nyonso na rang wana bakobenga bino tu bazoba parce que na momo congo aza so na besoin ya parti politique te ya leader politique te soko bunde leader okobundeli okopamba mais soko bundeli moki pays na yo okobunda ntina suka e avec énergie mpo ozobunda mpo na intérêt na yo boluka boyeba kobundela mboka enokobundela baparti politique isme tribalisme ou baleader nakanisi bocomprendre ngai makambo na biso bino wana donc lelo nani idps etelemaki ekendeki na parlement mpo ya embrouiller dossier oyo ya ruberwa alors idps ekendeki kuna mpo ya embrouiller dossier batuti ke dossier wana babimisa yango te baefasa yango nani batia yango nano en suspens comme bainstitution mpe eza na crise selon bango crise institutionnelle ya lokuta bacreye yango mpe mpo dans l'entretemps minembo continue processus ya minembwe continue o bazosala misala kuna bazokonde kosala misala na kati ya minembwe mais dans l'entretemps bayesi bino ke non bastoppe eloko te parce que na til oyo batielaki chilombo wana ezalaki mpo afacilité dossier ya minembwe et alors biso nyonso totelema tobenga na bango et les idps et les talibans et les Tutsis ils sont ensemble lelo na confirmé bino ke ils sont tous ensemble bazo travailler ensemble ceux qui ba taliban ba yeba kana bango teke bazo travailler ensemble botuna chilombo alakisa bino deal na bango ba corps basinaki ba corps ngo ezanini vous allez comprendre que azamutu azo travailler avec bango nyonso po ete lelo ndenge na mona ki bango nebeka ke ai oza batu bazo kanisa ke baza batu nzoka te tozo komona penda ke non babolole bake kotondisa parlement bazokanisa ke bato bakoyoka bango ke bazobundela mabele ekolo kongo nzoka te bazosala eloko moko te mpo mabele ekolo kongo jamais ekozala balkanisé chilombo ajoué bakarte na ye mpo ete atrahir bino bato bokolela parce que lelo ce qui se passe là demain bino bato bokoregrete nango parce que bofacilitaki ye ale mbongo bino bolela eloko moko te e bato bakolela nde bino enon biso mususu oyo toyebi dia vérité ndenge nini ezali ya makambo wana voilà bandeko bana some ekolo kongo nakanisi toyaka wana mpona kobeta mbela ya kobisa bino oyo eza koleka na mabele ekolo kongo nakanisi na parlement bomonaki bafoto oyo ebimi na kati ya parlement Mac Ama affiche na kati ya parlement azalaki wana na kati ya parlement présent. Alors, pour le Sabino que ezalaki ba carte na bango, oyo bakende ko beta po ete ba gagner et voilà, biso misusu bazako yebate. Botala image moto zo tiela bino, botala sika tuzo ko kende. Suivez mes chers amis. C'est le calme. En gros plan, le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, qui échange avec le cardinal Ambongo. Et quand on observe ces échanges, c'est la cordialité entre les deux personnalités. Mais en attendant, ambiance bon enfant ici, salle de congrès. Voilà. Est-ce que Vital Kamerhe azalaka prisonnier? Toyebaki ke akendaki prison. Et voilà, bon moni esika Vital Kamerhe akeiko kose botike ko mona Vital Kamerhe. Ezali ya pasi mingi. Si tu as bino batebele bayebaka teke ya solo biso moko na tank za consciente na autre za kosala tozo mitongela lilita biso moko lobi biso moko pende tokolela na ngopo bandeko baza koyeba te eloko nini eza koyela biso na mabele ekolo Kongo mingi baza na kati ya distraction oyo batoyo baza ko créer na mabele ekolo Kongo. Voilà bandeko bana sobe ekolo Kongo tokotiela bino image moko bandeko eko sala pasi me bandeko bolanda image yo bolanda na toyoka balingi désordre na mboko il faut que régler ba compte biso moko tokotika mboka nga na ebiso so na kotela vibero na nzela nga na bundisa ye pardon na oki bientôt no au lobby on y volume so na kotela vibero na nzela na bundisa ye kwa sakana tout un peuple sakana Congo au que nous soit bateau au sauter gouvernement ok quoi qu'on installe bateau na ndenge na gouvernement na ndenge na maman il se moque de qui ces messieurs là mais toujours mettre dans cette cas aussi compte
mais nous sommes au la minute où on ça va violer la minute où on découvre maman bala ba trois ça va violer la minute na est maman c'est nerveux basi ba violer la minute na est maman il faut le bâtiment comme si ça tombe ça bien alors les personnes sont violer la minute où ça ne va pas aller parce que qui va dans là voilà minute maman comme maman tika toujours c'est quoi. Comprenez, chers amis de MTV, c'est un sujet très sensible qui fait pleurer beaucoup de Congolais. J'ai des enfants, j'ai des grandes filles. Mais ce moment, ils sont violés en ce moment. S'il vous plaît, honorable. Ça fait mal à tous les Congolais qui aiment les Congo. Honorable, s'il vous plaît. Comment ça c'est quoi? Armée de crocodiles. Voilà mes chers amis, ce sont des gens comme ça. Au moment où les alliés chez Coco. Azo salaba arme de crocodile lilo na Musa Batou. Mais cet homme qui a travaillé avec Azarias Muberwa, qui était là depuis qu'il est là au Parlement, ayebi que na Est baboma kabate aujourd'hui, a doit reconnaître que viole les na Est. Et il est de l'IDPS qui son patron Félix Tshilombo qui a reconnu que les Banyamulenge sont nos frères. Est-ce que tu as raisonné? Tu as raisonné parce que les gens vont dire ah, c'est vrai, Ayokeli Bandeko Kuna Mawa, Tala Leli na plateau. Arme de crocodile parce que les gens qui soutiennent des bêtises à Tshilombo, oh lelo, ce qui se passe dans la Bele Congo, avec ce qui se passe là, Ezali Bango Batou, Bazali ko facilité yango pour que lelo Congo et l'elaka. Bande kona biso baza kolela na kacha mabele kolo Congo banani ba facilitateur ma solozo ko beta makuna c'est entre autres banani lokola bango ba jekoko parce que na tango ndeko na ye Tshilombo o toza ko attaquer lelo ya lobi pe azali moto ya Tshilombo aza moto ya Tshilombo oyo nyoso Tshilombo aza ko sala bango ba yebi Tshilombo aza ko bomisa batu lelo na kanisi bango nyonso za wana bazoka biso ni tuzo libela bango Tshilombo azo bomisa bato alobi nini alobi le côté lobby akoya suko lela biso ba arme de crocodile que non ah Tshilombo azalaki na ye wana baba ndeko manipuler ye ere yango toza koloba ya yebi ke bato bazo boma mboka lelo baza wana bazana ye na kata ile pes e ya yebi ke makambo zo sala makuna ye lobi akowanga na yango akoloba ke non azalaki te po ezalaki yete ezalaki bango te bata ile pes donc voilà bandeko na kanisi moko na biso ete ya ye ayeba ke non makambo zo le kalma bele ko Congo to continuer à te vivre yango parce qu'il y a des gens oyo bazé ko se comporter très mal le kolaba oyo toko belela na kombo ya eba jekoko azana kata masolo e abimi na mopanzi pa bana kolela ba acte ndeko na ye azali ko poser kuna na kata parlement ye pa azali mutu ya nani bato ya otoko belela na kati ya IDPS ezali mawa mingi ya kotala ke makambo tozo vivre nango na kati ko Congo biso moko bandeko ebele bazo créer yango elobi bako wanga na yango. Voilà bandeko bana somme ko Congo na kanisi toko yela bino image mususu ya oya mwana ya nani ya ngoyi kasanzi boko mwana tango to bisa bino ke batu wana bana na bango ba utiliser bana na bango ba kotsa ba ona kata kindoki na kata kindoki ba lesa bana na bango ba perda mitu le mwana wana azobima azoloba je suis député national mais otali pena yo lobino o pena mutali boma mwana ya liboma boye liboso ya batu nyoso aza koloba makambo mususu bandeko na reçu bien image wana même vers la fin to na rotier la bien ngo soki to na tango beaucoup mona vraiment que nous avons un sérieux problème na mapele Congo avec des gens comme Dengo Kasanzi a utilisé mwana na ye basalele na bakisi mwana koma zoba et lelo mwana azako loba biloba loba devant tout le monde et les gens basés dans la bango teke biloba loba mwana zo loba eza tata na ye Alexei na bakisi astel na bakisi ya buzoba et lelo pays mobimba ezali koyoka makambo ya buzoba ndenge wana. Voilà bandeko tokoya ko lukile bino to lukile image wana to sabino yango na kanisi oyo nyonso toza ko kende tozo luka toyeba tozo kende wapi. Voilà oyo to sebino crise institutionnelle ezali okuta
o muta kosa bino te. To on a besoin ba like na bino ba maman, s'il vous plaît, ba like na bino et ça la bien. Donc bref, histoire ya Kinga Kati o bozo komona ezo le kana parler du peuple et zali ba stratégie oyo Kabila na ba tuti ba monter yango po ete bazwa moral ya ba congolais ba bossa na dossier ya Minembwe. Donc dossier oyo wana cash na FCC eza makambo ya lokuta. Alors bande ko bana sombe ko Congo tokei wapi tokei na kati ya mboka tobengi na kombo ya Katanga na kata Katanga na kata Lubumbashi na kata Lubumbashi Gédéon Kyungu abimi Gédéon Kyungu obat bakanisaki kakufaki babomaki ye akimaki mboka Gédéon Kyungu apanzi ba vidéo na ye na kata Katanga na kata Lubumbashi alobi je suis là à défier l'armée la sécurité à pays à lobby nazali awa na kata Lubumbashi kobanda lobby na lelo bata kata Lubumbashi ba ko trembler ba monjake ba vidéo ka nani Gédéon Kyungu o muninga ya Moïse Katumbi abimi azawana na kata Katanga ba ko trembler na kata Kisangani au Zaïre na kata Kisangani au Zaïre vive tension entre la population et de nouveaux recrues oyo militaire ba kene ko engagé bato ba kene ko engagé comme ba militaire na kati ya Katanga na kati ya Kisangani plutôt na kati ya Kisangani ba population ba tomboki ba soda wana ba moni bango clarté mission wa le parmi bango il y a la présence de Tutsi parmi bango alors ba ko mona ke ya solo ba bani ko infiltrer bango ba soda ba tomboki ba civil ba population ba tomboki contre ba soldat wana bitumba ezali plusieurs morts et les kikuna nakati ya Kisangani. Donc ce sont des images à suivre tous les amis coleza sur la possibilité yango to la kisabino yango et que moko na biso a tellement poété to lobela bango to la kisamo kimobimba ke nous sommes aussi capables de sauver notre nation biso moko sans que to passer par ba étranger au bazo yapona ba nuire biso na mabele kolo Congo. Tokei wapi tokei na kati ya mboka Burundi. Na kati ya Burundi, chasse à l'homme. Chasse à l'homme et bandit na kati ya Burundi. Na kati ya Burundi, chasse et bandit nini? Chasse et bandit na kati ya Burundi, bazo chasse ba nani, bazo chasse ba Banyarwanda. Banyarwanda o baza na kati ya Burundi, ils ont des problèmes très sérieux nikoloyo. Nini? De tous ces petits commerçants, oyo vanda na Burundi calmement nous avons Burundi a bossana teke ce sont des gens qui ont amené la guerre oyo iba massacre na génocide oyo 1994 il y a 1994 alors comme Batouana bayako chamo bulu na kati ya Katanga ya nani Burundi alors ba Burundi batombo ki balobi non. Il faut déjà pour la prévention na biso to lukandenge nini to éviter makambo prévention donc prévention ba Burundi ba tcheba lobi non il faut to mettre bato à l'écart il faut to benga na bango comme na kati Tanzanie ba benga na bango Burundi comme je vous ai dit hier et voilà l'article et le biso que régime à Burundi abani ko sala chasse na ba Burundi onyoso bazali installé ba Rwanda o bazali installé na kati ya Burundi installé na commerce de banini babi non boza trop suspect donc voilà gouvernement burundais abandi ko chammi maboko na ye et pas ya batuti rwandais ba Banyarwanda o bazali pena biso o tozo benga bango ba kambande ko na biso et voilà Burundi o ayebi bango très bien abandi déjà ko chammo maboko sortez dégagez chez nous. Voilà owana ezakoleka na mapele ya Burundi. Voilà bandeko obaye barateke ya solo ba payer belé bazana besoin de pesa confiance à un jour même pour une demi-heure seulement na Banyarwanda parce que bayebi baza peuple moko maudit des criminels des assassins mais chez vous comment défendre bango a tango bano kolela ka batata ba mama moto aloba teke ya solo toloba kiti toza koloba bokeba na peuple wana bokeba na Burundi bazali peuple moko très dangereux ndenge bozana bango wana ce sont des réfugiés et voilà tala bakomo ko luka ndenge ni kutu ba botora mboka ya bango kutute voilà bande ko bana somme ko Congo bolimbisi
tozali na image moko tokolobela bino sikoyo tozokende na wapi tokei na mboka Algérie. Na kati Algérie bandeko ebele bazalaki nanu ya koyeba teke na kati Algérie makambo ezali ko marcher kuna bien te. Image yango oyo bolanda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu merci, Dieu Wallah merci. Dieu merci, tu es le puissant, omnipotent, omniprésent. On te confie l'Afrique. Chers frères africains, chers frères du monde entier, Wallah, ce qui se passe actuellement, l'Afrique, il faut debout. Alassane Ouattara debout. Le président burkinabé debout. Le président gabonais debout. Macky Sall, il faut debout. Bandawo debout. Tous les présidents africains debout. L'Algérie, d'après ce que je viens d'entendre, l'Algérie, elle a chassé tous les pays blacks, tous les peaux noirs qui sont dans son territoire, arraché le téléphone, arraché l'argent, arraché tous les biens qu'il avait. Actuellement, ils sont dans le nord, ils sont dans le désert entre le Mali et le Niger. Ils sont en train de mourir. Il y a d'autres qui sont en train de devenir fous parce que tout leur argent a été pris. On parle de l'Union africaine, on parle de l'unité africaine, on parle de CEDEAO. Tout le monde, tous les Africains, tous les chefs d'État africains, mettez ça dans votre conscience. Debout, nos frères sont en train de mourir. Il y a des Maliens, il y a des Ghanéens, il y a des Burkinabés, il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens. Il y a tous les Africains, ils sont dedans. Il faut partir vite. Envoyer l'aide. Ensuite, Nations Unies, pardon, Nations Unies, il faut debout. Toi, tu es rapide. Mais souvent tu es là. Nations Unies, debout. Il faut aller là-bas tout de suite. Sinon, 2 ou 3 jours, il y aura trop de morts. Ça fait 3 jours, ils sont là-bas. 3 jours. Il paraît qu'il y a un ONG qui s'appelle OM qui donne manger, mais ça ne suffit pas. Ils se bousculent, le manger là même c'est versé. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas manger, il n'y a rien, c'est la souffrance. Il y a la souffrance totale. Debout, debout peuple africain, aidez les gens qui vont mourir là-bas. Il y a toutes sortes de nationalités. Et l'ONG OM là, vraiment merci, merci. Voilà mes chers amis, tous les Noirs africains chassés de l'Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ces sorts-là? Et si nous allons comparer tout d'abord, vraiment, avec ce qui se passe chez nous, avec ce que nous vivons avec des Tutsis rwandais, est-ce qu'ils peuvent encore rester dans aucun pays du monde, peut accepter de garder des Tutsis aujourd'hui, à l'heure d'ailleurs, déjà depuis 1996, 17, 18, jusqu'à même 2000, tout ce temps qu'on est en train de perdre là, ces gens ne peuvent pas rester là. Comment ces gens-là qui sont arrivés chez nous, ils ont massacré nos frères, nos enfants, violés, que vous avez des images. Et nous gardons ces gens-là même jusqu'à la tête de l'État. Nous gardons ces gens-là même jusqu'à la tête de l'armée. Incroyable. Voilà les autres conscients. Les populations se mettent debout. Allez dehors. Ils ont chassé tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces gens-là, ces Africains-là, ils n'ont rien fait. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre debout pour chasser ces outils-là qui nous embêtent? Batata ba maman, ya solo te moko na biso a raisonner nango. Eza ko senga teke to luka ndenge nini gouvernement ezwa décision te biso moko ba kolo bana sume kolo Congo to telema. Voilà nazala ba email ba Twitter mi balé awa na ba réaction. Voilà Twitter ali boso tozoko tangela bino ezali ya Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui dit ceci: je condamne avec plus grande fermeté l'offensive militaire unilatérale qui est en cours en Syrie. J'appelle la Turquie à y mettre un terme le plus rapidement possible. La Turquie fait courir un risque humanitaire de millions de personnes. Voyez réponse, ma PC, tic-au-tac. La réponse vient de qui? Vient de Isik Iskouf, un Turc. Alléluia. Les Turcs condamnent avec la plus grande fermeté la présence des troupes françaises. Ce qu'ils ont écrit, la présence des troupes françaises, voilà, au Mali et au Niger et Gabon. Donc ils ont écrit maintenant aussi, les Turcs aussi répliquent aux Français que non, les Turcs condamnent avec la plus grande fermeté la présence des troupes françaises en
au Mali, au Niger, au Gabon, au Tchad, au Cameroun. Nous appelons la France de mettre à terme ces francs CFA et la France exploite les ressources de millions d'Africains. Voilà la réponse. La réponse maintenant, aussi, les Turcs ont répondu aux Français. Quelle honte. Vous condamnez la Syrie, mais vous vous occupez de toute l'Afrique. Combien de pays? Et ils condamnent l'attitude de la Turquie par rapport à un pays. Mais voilà l'attitude de la France que la Turquie condamne par rapport à combien de pays? Mali, Nigeria, Gabon, Tchad, Cameroun, Congo. Les Français, donc tous les pays africains exploités aujourd'hui par les Français. Alors, c'est à nous de chasser aussi les Français. Mes chers amis, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce que nous attendons encore? Nous attendons quoi? Ce qui se passe à travers le monde. On sait que le monde bouge. Les gens ont compris et le monde change. Mais dans l'entretemps, biso, toujours au monde, toujours que na biso, na ba aventure, ya ko zelaka, basale la biso quelque chose. Na ba ennemi, o toujours ba ke baza ba ennemi, ba onde toujours tira motema, basala quelque chose pour la biso. Ya solo s'il vous plaît, ba jeune avenir na bino lobby, ils sont en danger. Bolongo na isme, bolongo ba leader politique. Bolongola surtout na masaka ba mote bandeko ceux qui na moni moto azako loba biso eside ceux qui eside biso fayulu na lobi aba kaka ndenge mo des ignorants boskizenga bandeko ceux qui na yoki na ba meeting na yo kombo eside na kati kombo fayulu na kati ngabiai ça ne sert à rien boskizenga pour dire la vérité ça ne sert à rien ceux qui ba jeune bazako loba kombo fayulu mais bazo wana bango teke na Fayulu na Félix Motomoko. Alors nakanisi tozako kokenena nu nakanisi bandeko na biso o ba mesala ko na biso nakanisi zo senga na biso ba like na bino to sepela kanango non vous êtes déjà très nombreux. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne. Chaîne na biso nde edaka bino ndenge bozwa information oyo esengeli. Voilà bandeko nakanisi papa mafolo na mama Congo nakanisi oyo bobombelaki biso mokolo na lelo boko kobenda mapo ete bopesa biso information nini boyelaki biso na mokolo na lelo. Voilà bandeko ya solo ezali ya pasi na mawa ya komona ke biso moko bana some kolo Congo toyebi te bitumba ngo ndenge nini tozokende nango. Beaucoup parmi biso bazo zongo ndenge ba aventure et voilà ceux zongo ndenge ba aventure papa e koumela mingi. Voilà mama Congo lo sako pa na yo maloba omboka yo. Losako, Papa Sayala, Losako, Papa Mafo, Bisika Ozali, Losako, Nabandeko Nyonso, Oyo Bazolanda biso na poko alelo. Toye na poko alelo kaka kopesa bino lisusu basango oyo ezolekana na mboka na biso et tozo prendre bino à témoin. Bino moko bomona ndenge nini dictature oyo ezali tribalo-ethnique eza kosinstalle na kati ya mboka. Vraiment tozomona dictature moko tribalo-ethnique ezosinstalle na kati ya mboka. Et puis biso bakongolais tovandi donc tozotala yango on dirait ezoya ndenge ezoya lokola mopepe ezobalaye bamboka bato bazotala kaka misu tozotala bamama tozotala bana na biso tozotala tozoyeba te le lendemain nini tokoki kopeye. Et puis bandeko na biso wana bazoyeba te lobi eza pe ezoya lobi ekozala bango nde babanda kolakisa bango misabi bango nde banda koaccuse bango de tous les mots ekozala te ke barwandais non ekozala banani bafungolaki nzela mpona bato wana baya kokota. Donc en tout cas nazosenga vraiment na biso nyonso bandeko en tout cas tocontinue tolemba te oyo nyonso wana bazosala eza bajeu eza bacomédie bazosala baposa ke akomi makasi aleki non eza eloko moko ezoarrange bango makambo oyo basali donc ezoarrange et la communauté internationale
na moto oyo apesaki ordre na Ruberwa akende kosala makambo na ye ya buzoba na ye moko Ruberwa na ye bandeko ne batuti. Donc le fait que lelo basala makambo wana c'est une façon ya créer une diversion, créer diversion moko boye mpona kolebisa eloko oyo population aza nango, parce que non seulement population aza kaka na élan, mais tomoni mpe même député baza na vraiment baza déterminé. Même na CC toyebi ke balukaki même koluka koluka moyen ya kosala bamisusu bamenace, même koluka kocorrompre bamisusu, mais bazotenir ferme, bazoboya. Alors na mikolo ekoya ekozala vraiment pasi mingi mpona bandeko na biso bataliban, parce que oyo bakovivre ekozala vraiment pasi mpona bango, parce que ekozala kanda ya population nyonso likolo na bango. Bango baza tribu moko, eza tribu moko, mais biso totikali 449 tribu oyo totikali. Donc ekozala difficile. Tala kaka ntango bavivaka pasi oyo enekanaka na Lubumbashi, ntango babandaka bakatange babandaka kopumbisa bango, bazokanisa lisusu pasi wana nde bavivaka yango. Sikoyo bovivre oyo ya 449 tribu ekozala nini? Nazomona bataliba bakoti awa lelo bazoya na bacommentaire moko ya kofingana. Yango bino mosala na bino sans cerveau, bozala na mosala mosusu te kaka ya kokota ya koya kofinga. Bokoya na sans éducation, korépondre na ndenge moko ya malamu, korépondre na eloko moko, donc boye kaka bobaki kofinga. Yango boza sans cerveau, bozo raisonner même pas, bozo tala l'avenir ni ya bana na bino ni lendemain na bino. Boyebi te ke bozo kende na kati ya gouffre moko oyo bovivaka na ere ya Katanga, kuna na Katanga ezalaka moke, mais oyo ezoyela bino bozoyeba te. Merci papa. Matundu ya solo tokolo. Allô Mbuta, allô? Oui, le sako pa na yo papa na biso ouragan ya liberté yom tozana Kinshasa makamuni nezo leka kuna sur place na mabele ekolo Congo lobela biso nini za koleka kuna ya solo ndeko eloko ezali esengeli bana mbuka balanda biso malamu mpona ntina ya makambo ya mbuka na biso. Makambo ezali na mbuka ezali lisusu mbuka na biso ezali lisusu mbuka te parmi bambuka ezali na kati ya Afrika ndeko na ngai. Yango wana esengeli bana mbuka oyo bazoyoka biso oyo bayebi ke bakoko na biso bakata bango maboko batiaka dena na monoko na bango batelema mpona kokokisa na makambo oyo tuma ya Nzambe kimbango alobaki tokozwa deuxième indépendance. Nde indépendance wana nde kopesa biso indépendance spirituelle et indépendance économique mpona mbuka na biso. Makambo oyo banome ndeko Tilumbu na kobenga ndeko po aza mwana mbuka, mais monguna ya mbuka na biso lelo ezali Tilumbu. Na koexplike yo makambo ya kobenga Tilumbu ki aza monguna po balobaka na lifarase te ami ya ennemi na yo azali ennemi na yo. Pote papa na biso Tshisekedi alobake bokangelanga mwana Rwanda wana nazongisa ye na Rwanda, mais Tilumbu ya koloba na biso ke partenaire na ye Kabila Banyamulingi bazali bandeko na biso. Preuve aneke makambo eleki ya journée lelo Tilumbu a sauvé tête ya Ruberwa. Parce que c'était prévu que lelo député nommé na bango na baya kosalela biso ba ruse na bango pona kosilisa makambo ya minembwe. Mais Tilumbu atali kaka même jour oyo balingi basambisa Rubera to mona lelo vérité na kati ya makambo Tilumbu ayede koambouiller ba population. Yango wana na lobi na bandeko makambo oyo force commune du Congo babengaka FCC na kashe bazosala ezali makambo to tia yango na tina te eloko ya liboso mboka na biso ekufi na constitution bazowela ke Tilumbu a violé constitution. Nani a violé la constitution wana ezali Ebola Joseph, parce que mandat na ye esila na décembre 2016, mais aya ko nommé biso Tilumbu na 2018 na tête ya mboka na biso. Constitution wana ezali na sécurité et intégrité territoriale na biso te.
preuve ane ke barwandais bazwi nationalité na mandoki barwandais baye koimpose biso nyonso oyo basali Rubero wana azali moto oyo tukoki kolia ye na mino bato bazoloba ke o éviter ba discours ya haine o éviter ba xénophobe bato wana bazali ba complice soki bazoparle 13 millions ekufi na mboka na biso Rubero azali na kati po aza cofondateur afudel Rubero moto a créé RCD Rubero a créé CNDP Rubero a créé M23 lelo oyo Rubero a créé Bomino oyo nazoloba na yo lelo na territoire biso ya Fizi ya Mwenga ya Uvira masasi ezobeta makuna na batrupe ya Rubero makanika wana oyo chef d'état major ya biso mbala ke kopesa mbote mokolo bazo ko installer komina Minembwe azali déserté na kati ya armée ya FRDC yango na lobaka toza na armée nationale te mpona yango bana mboka totika distraction ya ba état liban bato ya UDPS wana oyo bazo distraire biso mpona posa ya makambo ezangi ntina telema to détousilize mboka na biso opération toyebi ndako to détousilize mboka tosala constitution oyo ezoprotege intégrité territoriale parce que constitution eza constitution ya bato bakenda koteka mboka na Afrique du Sud peuple bana Congo Zaïre botelema bote tosikola mboka na biso vraiment mobundeli ya mboka message oyo ba peuple balanda yango tolanda distraction te tilombo azali wana mpona koprotege batusi na kati ya mboka na biso preuve ezali makambo tosite makambo ebele ezali te lelo nde balinga basambisa Rubero wana me batala ndenge tilombo ahambuli makambo wana papa Ouragan yo moto oza sur place kuna na Congo oza sur place na mboka lobela biso nano est-ce que tout ce qu'on a vécu là depuis l'époque ya Tshisekedi na lelo est-ce que côté a tel leçon na ba jeune on va continuer toujours kokota na ba idéologie que biso to soutenir tel individu et puis c'est lui ba de leçon tout ce qu'on a vécu de l'époque ba politique union sacrée c'est la mafia et donc on a union ce qui rassemble mafia et les gens continuent toujours à croire avec des leaders partis politiques bino boza sur place est-ce que beaucoup côté à bangote que avenir ne bango tezali na en danger ndiko ngai moko nazalaki na parler de pepe oyo nazoloba na yo na vivre yango problème ya lelo ezali politique ya occupation oyo batusi baye nango ya mboka ya biso barendre bato nyonso bapauvre ntango yo ozomona bandeko na biso bazotelema na limete wana moyena tige ya bangi na verre moko ya agekene nde ozomona bato bazobima barabara est-ce que wana ezali vie oh là là mais ça c'est grave bazo s'empauvirir moralement bazo bate bato bundela UDPS bato babundela UDPS botala moto lokola Kabuya botala Kabundu bato bazowela muvate na zando na basi lelo oyo bazowe donc ndako ezobima lokola mayepo mais bato babundela UDPS ya solo mpona koluka changement mboka moko te aza na kati ya makambo wana tilombo azali frapper na lobaka te batiaka kuruna na dépôt ya machete te so tie kuruna na dépôt ya machete vous s'attendre à la destruction humaine voilà yango bazwi tilombo bati akoki ba frapper nyonso ya poto aye na bango botala de situation ya mboka ezala semaine passée na lobaki na bino ba peuple que totika na 700 millions sema na kati ya géant pays lokola mboka biso na kati ya compte ya banque centrale mais boyebisa ngai 700 millions ekosala nini oyo tilombo aza nango na kati ya mboka mpe bandeko boyeba te au moment nazoyebisa bino na ile oyo eza na fleuve Congo kuna na Bazaye Kabila ayeba ke mboka ezoningana ake kobatama kuna donc tout peut arriver alors peuple boyebi poignée ya bato wana 200-300 personnes bazwi mboka biso en otage sima ba Rwandais bameki na 1 minute mpona kosala eloko wana peuple totelema toramase bato wana bao bana mboka prison eza mpona bango mais tusi fleuve eza mpona bango ce qui veut dire que tokokunda makila ya bafamille ya kanya na kati ya mabele na biso te bango nyonso na mai matondo liloba nini kolobela bandeko baza na kati ya diaspora maloba mpa na yo nasengi na bandeko nyonso badiaspora oyo moto alemela biso liwa na mboka ya biso komona ye Laurent Désiré Kabila mais ntango akomi molimo bakoko epesi ya la guerre sera épulaire na lobi na diaspora bazala prêt
ntango oyo tozodétourcize ville ya kinshasa tokokende na bitumba wana tina ki diaspora nyonso azala mobilize oyo aza na $100 oyo aza na $100,000 aza na amour ya mboka na ye mpo tolia nzira tokende ti tusi azala lisusu na frontière ya biso te eza na burundi eza na rwanda eza na uganda toza na droit ya poursuite alors badiaspora batelema comme un seul homme todétourcize mboka na biso ezali discours ya haine te ezali xénophobie te mpo preuve aneke communauté internationale ebi ke tokufi 13 millions mais rwanda azali 11 millions et quelques d'habitants alors toutilize loi ya hammurabi dans pour dans pour Matondo. Merci papa na biso ouragan vraiment na temps na yo disposer puis na ba méga na yo oyo opesi pote to yo kayo Matondo mingi sika yo zali Matondo. Voilà bandeko bana someko. Oui. Na zolobi na ba militaire bana mboka oyo bayaki na afudele na ba ex-fans balobi na ngai boye ndeko tozali ya montage moyen tosala autrement ezali te bino ba peuple bobima toza nsima na bino parce que armée nyonso eza dirige ya batusi bapaya oyo soki otambwi na tie badiaspora breve batuna bafamille na bango nyonso na territoire na biso ya république ya congo zaye tusi azalaka taximene te tusi azalaka cordonnier te tusi azalaka sentinelle te kaka poste clé nde bazalaka alors bandeko si je savais ezali adage moko mabe tozala victime ya souffrance ya génération future te totelema lokola tosili koyeba makambo yango Matondo. Voilà bandeko bana someko le Congo ce que totali toujours makama ba Taliban mama Congo a rappelé biso histoire o eleka na 92 na Katanga oyo balbaki ba bilulu oyo ba bomaki bandeko na biso ya Kasai na kanisi titozo ko loba bandeko so mona ngondiri na légèreté moko bazo luka ko créer histoire moko oyo lobi ba ko regretter na ngo parce que ceux qui ne le Congo ils ont un problème bango ba s'aligner derrière l'ennemi na biso ndenge papa na biso ouragan lobi soko bisinga que vous allez ennemi nanga okomi camarade nanga soko lobi vous allez camarade ennemi nanga okomi ennemi nanga munguna nanga lelo tozo komona que ennemi na biso ennemi commun ya ba congolais lelo ezali l'occupation de tout Rwandais banya Rwanda tomo nyango na kata Burundi batomboke bango tomo na kata Tanzanie batomboke bango mais badega oyo Burundi banya Rwanda basala na Burundi eza lokolo basala na Congo te badega oyo banya Rwanda basala na kati ya basala na Congo ezali poko comparer ngote na basala na Tanzanie te mais comment biso to mona to ko bazoba liboso na bango faute nani faute bat lokolo ba Chilombo oyo azo ko maintenir système alors bandeko ceux qui moyens ezali vraiment to meka aussi la na yi ceux qui moyens ezali te bandeko na biso toza ko ba bino ba Taliban bozo beloko bozo ko sala ke lobby Chilombo ko kima aza individu moko mais akotika bino nyoso boza sans protection et population ko tellement pour venger contre bino là c'est inévitable. Otoza ko balelo c'est parce que quand ya batuza ko monter quand batwana boko bundana 12 millions ba congolais na Kinshasa te na ba province tout bandeko nyonso oyo bakosaka bino na ile pes bolongwa na parti wana eza escroquerie munene eza parti tribal bolongwa botika bango moko po ekomi trop c'est exagéré na donner bandeko bolongwa na kata parti wana so kansake okena po de djembe ba peso poste bakopesa ka jamais poste botara to batie ba nini ba liste tout okomona ka bongo kasanga kaka bandeko to ba tribaliste comme ça biso l'esprit comme ba tribaliste parce que c'est comme trop comment bino toujours luka toujours bunza ba tuti bino boyena sima bokono kanga biso maboko biso to tie minduki to bunza ba tuti bino boye bokono kanga biso maboko siko ba tuti ba beta biso c'est ça non et bon to koloba nini vous to bunda sur biso na bino to bunda na biso comme ça to comprendre que à qui nous avons affaire parce que yo obio tika biso to beta ba tuti yo ye liboso lui te botika bango biso to ye wana bandeko arrêtez cela à passer ce message là à tous les Congolais to moni siko bando kia Congo ezali bato bazala kata idps
Taliban, bandoki numéro 1 à Congo, loka bango bana ba famille na bango. Alors bandeko, biso veto que le bango ma wate, que ceux qui le sengeli que to bunti sa bango, to bunta parce que to moni et lo ba sali biso, ba bosali que non so ba de gars ba sali, lo ba ko la pole ba ko tala pe na kacha ka sai wana, ba ko mona ba ka sai ya solo ba zate ba tikala ka ba tuti. Et sika ba ko lela to kanisa ki kasongo na kanisa ki angate okomona sika ba ko lela. Mingi po bazo kosa bino na kati même ya ile pese wana ya beaucoup des enfants de touti bana ba touti baza wana plein ba kotsa bango boza piéger to bisi bino ba taliban boye ba botala ba nani baza na kati na bino wana bazo kosa bino la plupart sont de bana touti baza na bino wana. Alors papa ma follow lo soko pa na yo maloba omboka yo lo soko papa sayala mama Congo na pesi lo soko mingi pa ozali bandeko nyonso napesi bino mbote mingi na bamama Congo na bino nyonso ndenge bozolanda biso meme bino bamosusu bozokosala bacommentaire ya pamba toyebi bino ke bozali sans vichy boza bana batuti alors eza nango na ntina te bosalaka makambo ya ndenge wana na ebandeli topesaka nkerbo na nzambe mpongo nzambe ya molusiki mbango bolosiki mbangu matondo mingi mama Chipavita matondo mingi na musala ozokosala mpona biso po tozokomona ndenge ozokotia bango na kaka bazoyeba lisusu te bakokende wapi po tobando kopusana na suka tokotala bango parce que batuti bayebi lisusu te bakokende wapi yango wana bazokosala badistraction ya pamba nde nyonso topesi na bino bakoko na biso milimu ya bakoko na biso bino nde boyebi epai bokomema biso na lolenge bozokobatela biso bozokobatela mabele ya Congo epai na bipai na biso bana tobima toza libanda matondo papa sayala eza nango ya mingi mpenza koloba te me toloba boye bandeko tobenga bango bandeko parceke na kati ya bataliba wana bakongole mpe bazali me kaka ndenge olobi bana batuti baza ebele mais tokoyeba boye ngai nazo comprendre te comment coïncidence oyo ya date ya lelo est-ce que protocole ya l'état ou protocole d'état ayebaka te que date ya le 21 octobre 2020 parlement azokochange en urgence ou bien parlement asali kaka mouf alobi bon annulé date wana bon est-ce qu'a programmé date mosusu ou pas wana ezaka mutuna ete na ndenge wana mais toyeba boye ezali camouflage si le bazo koutilize ye moko se fait utiliser pas utiliser ete se fait utiliser pour abomba ba assassin oyo nyonso FCC elingi elakisa front des criminels congolais cache elingi eloba des criminels assassins contre l'humanité ya Congo humanité tokobe bango peuple baassassin oyo nyonso ya deux camps bango nde bazoboma biso mais quelles que soient les conditions robomo makatita ayeba bien que suka na ye eza na ndenge akoti wana akobima suke ake kosigné Chilombo ayebaka bien que personne ne l'a mandaté. Bon, maintenant il faut faire comment on dit après la prestation il y a serment il y a un juge devant le congrès. Qu'est-ce qui a manqué à Chilombo avisé de ça parce que Robert il parlait à sa juriste au moins l'escroquerie d'un juriste soi-disant. Il a signé un dossier na Chilombo atekele mabele et pas une wapi pour que le lot aya kokoma ke minembe eza ye Chilombo nana mandata ye ke teka mboka pour que minembe ekende. Là je reviens sur la soi-disant député Oignon parce que na sali moi révision na moni que 50% donc moitié ya baparlementaire wana baza batuti Rwanda Burundi Ogade baza na kati wana na basi na mibali 50% etikali 25%
bazali bana batuti oyo babotami tata donc bana batuti tata congolais oyo mama congolais bango wana bakongo badepute nommé pas voté mais nommé entre autres oyo tozokomona lokola ba Janet Kanambe tosa Kabila 25% etikali 15% ezali bacongolais oyo basomi bazokoléche s'il vous plaît le mot excusez-moi le mot bazokolanda batuti bazokolembola bango 15%. 10% nde tozomonaka mwa résistance oyo ya badepute congolais balobi me baye koseresegi balobi te likambo efutu talango mbala mibale yango wana kamwa po wana yango ezokorésiste mwa moke mais dans cela il faut bayeba bien manda na bango ya suka yango oyo baoyo bazokatisa ke non bazokoreve un autre mandat ekoyela bango bazokoreve il n'y aura plus de mandat badéputé donc le père député ya bacongolais soki bazali il est temps bachanger camp baloba me ya kulupa balanda po ke basala tout robert wa c'était un assassin c'était un terroriste il faut bakanga ye nazomona papa sayela azokolakisa oyo kanenge ningo bakatinaka soki 20 ans ya prison na kote ya mosengo omoni baconfrise mosusu oyo ya bamosengo oyo mosengo ne peut pas dire que non yo oza condamné na kova na place moko na yo mosengo devi encore Nzambe mawa non bon on peut pas sécuriser papa mboka etosi tokufa mais biso nde toza na bomoi tokosikola mboka na ndima bakoko bokena ngo ti liboso eloko moko ya koba moto oyo noki hanga akoma ko député akomi biso député non on peut pas comprendre en tout cas omoni elambwisi bango bazomona kongo ekomisi bango on dirait kizunguzungu ngai babima eza te mais de toutes les façons je ne consomme pas beaucoup de temps nalobaka ake tokendele bango tina suka le congo eza ya biso soki baza na problème batuna biso bakolomoka mais baza na problème te problème ezali bitumba voilà bitumba bazosala basala biso bitumba mais tozokende yango tina suka tokotala roberwa soki akokende wapi mais kala minembwe eza nango sinema papa bamama eza sinema eloko moko ekosalama te vunusi alobaka le moka ekokufa tokomi na point wana tozokoyeba bakoke bakufa c'est ainsi que piko na milima bakoko tolanda culture na biso tolanda principe na code mal soko oyebi yango okobika na nyonso tozokende bapasa ya na ozatanga mingi te na kufa bakoko na domisiliwe maloba eleka matondo papa mafolo ya solo ete bandeko tosala tokoma nani bato tometia vraiment na place aki bato nakanisi eloko esalami moto moko akoki koloba lokuta aza te c'est-à-dire que parlement oyo eleki lelo na kati ya parlement prestation ya serment ya 3 magistrats oyo esengelaki même ke barepouse yango me banile yango banile oyo makambo eza plus important makambo oyo ya mboka makambo ya minembwe donc c'est à dire que basali bagé na bango tomoni ce que nous venons de vivre là et alors bandeko biso moko totelemela likambo oyo alors ndeko losako epai na yo sika oza na kati ya France losako papa sala losako la bandeko nyonso tu oyo bazolanda biso nangi napesa point de vue nanga mpona makambo nyonso tu oyo tozolanda oyo merci omoni chilombo scénario oyo amonte lelo donc robert wajo babengisaki ye mpo ya kojustifie makambo installation ya minembwe robert wa atiaki nani vice gouverneur asili kivu témoin ye neti azalaki wana na gouverneur bango neti bazalaki à la base ya makambo wana te moloka neti bango neti bazalaki baotera makambo wana baorke lokuta okwenge gouverneur ya sud kivu abimisi document avant-hier a démentir makambo tu Robert wayaki mission pour installer minembwe wana alors comme bango déjà
faut arrêter. Alors, Chilombo, comme Bazar ensemble là, Chilombo a monté scénario pour Makamora et les calciutés. Marteau, ça va venir pour tout calcium. Oui, c'est ce que j'ai dit aux gens. Il y a un on a bateau à comprendre. Les talibans doivent comprendre au scénario à la 3 magistrats, à titre 3 magistrats, pour l'intérêt d'avoir une police canadienne, à l'autre élection, à Congo, ils ont une première élection. Alors, les talibans vont se faire là, mais ok, ils vont comprendre le côté. On voit ça, ils vont ignorant. Donc, les talibans vont ignorant. Ils vont comprendre qu'il y a une police canadienne. Bon, dans le message, je vais dire que la police canadienne a émis pour alliance T, coalition de Chilombo, pour oui. Alors, moi, pour la bango, à la fruit d'ici, la été sur les à détester police canadienne qui est bazana et là comment on a Chilombo chez moi on sala ba mona Chilombo mais on a pas mutant on sala fruit ici so comment on a fruit ici on a pas nanya wa kazi kati fruit ici à longoni à partir à police canadienne on a pas mutant on a poile mtu wa maïs ba on qui makati ba on a flou police canadienne tu va rouler ba chez moi na Chilombo na police bazar patumoko bazar bande ko bayo bazar patumoko pour moi le scénario ça va pas faire la question malheureuse. Matondo. En tout cas, c'est à vous les jeunes de jouer des cartes. Tout le monde sensibilisé par des actions individuelles et ciblées. Bandeko, Chilombo na Hippolyte Kanambe bazana ba pacte. Et ça, ba dit seulement des pactes sataniques signés. Ba pacte satanique ya bo soto. Oyo ba signé ki moi sina mobali. C'est-à-dire que moto ako trahir muninga soki balinga atre muninga bakena akena nzungu a chauffer ango wana esprit zongi ah oui mon chéri donc basa donc Kabila a sala Chilombo ba mystique moko Chilombo ko bouger te tia kenda ne wala kena ba payana ye ake bango ba sinale ye ba yebi tout que a sala ne rien a ko sala ne rien bino ne malheur à vous bino ba taliban ba dire que lobby beaucoup regretter bino nyoso bande ko bana somme ko Congo ya solo toujours continuer à cadre kaka opération na biso opération zéro touti en RDC Congo zéro touti na mabele ko Congo poto moni suite excuse to ko lobela bino poto to ba non to excuse bango to garder un peu patience to tikela bango mo temps et lo ko tikela bango temps exact ba sale biso mabe mingi ba bomi biso mingi ba BBC mingi. Alors, il n'y a pas de pardon pour ces gens-là. Il n'y a pas à pardonner. Donc, bandeko, et si nous vous avez un coin, bandeko, on a un téléphone, bobenga bandeko, on a bien nous sommes dans le Congo. Boy bakake, boy sabango opération zéro tout na Congo. Bo repérer bango, bo tala, boy bino moko. Alors, papa nabiso, Jimmy lo sako epai na yo, maloba omboka yo. Le sako, papa Sayala. Vraiment na mokolo ya lelo tata nzambi ya pongu tulendo na kombo ya fumo mboluzi papa Kimbangu mama kipa vita na bakoko babimisi Chilombo mobimba batikiye mutaka verite nyonso bande kwa mboka batakanisi bamoni yango donc Chilombo aye ko protéger Robert wana moi ya lelo mais tokotala soki protection yango ekosuka ndenge nini soki pe kokoma tina niveau nini 35 ans oyo papa na ya sala ya opposition ya lukuta yango bomoni bututu wana ekangi mwana wana ekangi bolole wana po eza bututu tala ndenge aza koteka mboka tala ndenge aza koteka mabele. Alors, bazolo bakazali président. Bon, moni ndenge azokota na palais du peuple na loboko atielo victoire au kanisa katier moko bazokota na ring na loboko ya victoire
mpona nini nyonso wana botutu ya traître bataliban nyonso oyo baza kosala bacommentaire ya bozoba na émission mawa na bango parce que bakokufa bakoyeba ntina bazobela te ntina oyo mpe bazokufela te matondo papa sana nazokufela maloba matondo ya solo tokorépondre bango nini namoni moko akomi awa tika soni batu ya bandundu. Non, vous n'avez pas à faire que aux gens de bandundu. Nga naza muta bandundu te, nga naza congolais. Naza mutu ya bandundu te, naza congolais, naza muta au Zaïre, na muta Bas-Congo, naza muta Équateur, naza muta Katanga, naza muta Kivu, naza mutu ya Congo. Donc kotianga Congo ya bandundu te. Oui, origine nanga, parents nanga bazaba nous sommes fiers de l'être. Mais attention, vous avez affaire pas seulement avec les gens de Bandundu, avec les gens de l'Équateur, avec les gens du Bas-Congo, avec tous les Congolais. Si vous avez arrivé à acheter les talibans, une minorité de talibans, pas tout Kassai, parce que la plupart de nos frères, les jeunes qui viennent d'appeler là, c'est un Kassaïen. Hein? Les jeunes qui viennent d'appeler là, c'est un Kassaïen. Ne pensez pas que vous avez pris en otage tous les Kassaïens. Nous savons qu'il y a des maman Meje, maman il y a Kassai, baza epele, o baza na kanda na bino. Ba tata Kassai, o baza bazo restauré, o mitu na bango zo sala, ye mso bazo bazali. Ya bazo bazali, o te na biso talo na biso ya bazo bazali. Ma ba tata mayele pe bazali, non. Biso to bunta bato. Alors vous avez affaire avec tous les Congolais. Plus de 400 ethnies. Bozui ethnie moko. Bo manipuler ethnie. D'ailleurs, ethnie a mon structure. Bo manipuler la quasi 1% des Kassaïens. 1%. Pas même 1%. 0,05% des Kassaïens vous avez manipulé. Vous avez acheté. Mais pas tous les Kassaïens. Alors, vous avez affaire avec les Congolais. Et vous, les talibans, on s'affiche que nous, tout le monde, les images ne vont pas s'échapper. Hein. Les images, là, pareil. Chacun de vous. Pourquoi vous avez soutenu les Tutsis au moment où ils étaient coincés? Rossi, Berti Maman, Rossi Mukendi, Akufa Ponani. Rossi Mukendi a kena zéro. Moi, chef coutumier akufa pona nini bozo la solité lelo bondima quelqu'un qui est 50% congolais 50% angolais chilombo 50% congolais vous a douté tu sais que dit tout ça ne va doute naïe. Et comment on peut faire confiance à quelqu'un de comme ça et lelo a teke le bisomboka abomeli biso kamuna ka sampu abomeli biso bandeko na Kasai lelo et comme na maboko ba tuti Kasai est entre les mains de Tutsi. Vous imaginez cela? Ba minéré à Kasai lelo eza na maboko ba tuti. Bozo mona danger nango. Ah et ko za passe pour na bino mikolo za koya. Alors na kale tozo kanga ba tuti wana soko sa faut pas okepe na bango elongo. Alors papa na biso lo sakwe pa ina yo. Oui, alors Mbote papa. Bandeko, merci Mbote na bino bandeko. Na lingi na pesa ka moi concept moko na bandeko. Ba distraction nyonso soki tozo lobela kango mingi eza na mona tina te. Je crois to compter musalo dozali ko sala. Oyo no Tshisekedi mwana Tshisekedi azali lokola papa na ye. Yesu ko azali plus que papa na ye. Parce que aza muyibi, papa na ye azali pe muyibi na azana ndenge ya muyibi asala. Mwana na ye aza plus que papa na ye. Donc nyonso wana bozo mwana mwaso azali monganza zakana maya azali koloba su na parlement. Biloko na nyonso je crois il faut pas botala kango. Eza scénario monté bayebi makamba zo sa. Bazo sakana na mitu na biso. Bazo ko sakana na mitu na biso. Donc je crois il faut to continuer au dodo sala. Wana nyonso eza distraction. Oh mabunda lobi oh soki nani mwana mwaso ya MLC so ya MLC wana bazaiba. Nganza wana su bazaka ndenge moko na makunda na mindoko dire babanyao. Kotu scénario monté na ba pièce. Bazo sakana na esprit na biso na mutu. Boza la calme. Bota la suma kankola. Deza na mona tina teko sala ya mo ba komandera wa. Nyonso wana eza scénario kwa mbriye ba.
botika biloko wana tokonte nkulu sa matondo. Matondo, donc, agissons par des actions individuelles et ciblées. Chacun de vous n'a qu'un soki n'a qu'un parlement wana ba yoka ki monte pelé la ki bango et ngo za malamu que monte pelé na kata parlement bandeko s'il vous plaît to agir soni leki to me tala en face de biso soni leki pour c'est pas normal. Comment bazo mona moka mobimba mindele bazo mais maintenant ben étranger mais vous êtes des malades vous ou quoi? Comment minorité a tout dit avec votre argent, vous, les gens qui sont arrivés chez vous, pas même $1 dans leur poche. Aujourd'hui, sont des milliardaires. Et avec cet argent-là, ils prennent des miettes pour vous corrompre, pour votre pays. Et les gens ne raisonnent pas. Les gens ne raisonnent pas. Toujours qu'ils nous habillent. Bandeko, il y a solo, bandeko, chacun de nous a mekako tsala, examen de conscience, ayeba. Toujours l'obéra, bino poto l'obéra, bon, qui te m'a occupé son. Donc, je sonne devant tout le monde. Les autres, tout le monde peut dire que non, bah, tout tu vas arriver comme manipuler, bah, toi, il épaisse. Comment encore faire confiance à ces gens-là? Non, ça ne sert à rien. Il ne faut pas. Alors, vraiment, le sac, on a bien sur le nez, on a l'élo, bah, là, qui n'a bien pas pamba, maman, bobo, sana, qui va faire comment qui dit pas, mais bah, là, qui n'a bien tout se faire la mingi, tout comme fait ça, bien, ma tondo, onyoso, bah, mais ça n'a qu'on a d'abiso, bah, bonnet, bah, on a l'élo, n'hésitez pas, ne zappez pas, c'est la seule chaîne. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas surtout de partager nos émissions à vos amis. Recommandez à vos amis de s'abonner. C'est la seule et l'unique chaîne. Pas seulement les tellement, les toutis sont là. La plupart des gens qui mettent des commentaires avec les noms, les Ilunga, les machins, les noms, les Kassaïens, ce sont des batoutis. Bana batouti. Bazo, ba kombo, ba boma, ba nani yo, mais ba koma, ba nani. Ba koma, ba congolais. Donc, voilà, merci Nabino Nyonso, merci à notre grand sponsor Mbuta MKN Sikozali, merci na papa Nabiso Tembo na kati Etazi, na kati Asie. Merci epai na yo mama Winnie, na ba mama Kipa Vita, o bazara kata Kinshasa, na bazara kata Poto, le soko epai na bino nyonso, mama Nabiso to bosente mama ya Armée nationale du peuple Congo, Maman Tété, le Sako et Païna Sikozali, Nabandeko, courage surtout à tous nos amis qui sont dans les Kivu, les Kivusiens. Surtout Bato Bazan, Nakata Kivusiens, qui croient encore, qui comptent encore si ces partis-là, INC. Attention, c'est un piège encore là-dedans. Bokeba, bolonga parti politique de Fasango, to bundi saba tout to bengana bango et on verra bien après s'il faut encore compter avec des partis politiques. Sinon et que vous n'allez pas ces pont, ils vont passer toujours là derrière cette histoire-là des partis politiques. MNC Banini, Baza complice, ce sont des toutis, ce n'est pas nos frères. Voilà bandeko, tu peux si le sac et pas na maman, nanou tobo saniote, maman big, maman. Tobosani te lisi big mama tobosani yote sikozali mama meje na ba mama Congo nyonso mama Kipa Vita tobosani binote le sako epai na bino batata papa ba biso papa Congo. Humiliation que nous vivons là, c'est avec vous, surtout vous les intellectuels. Tout ce qu'on vous demande, il y a des fois tosé baraté tu me tunaka toza combien 12 millions de Congolais à l'extérieur, mais il y a des fois ton le baka bon monsieur. Contribuons. Vous aidez même chaîne. Au moins, 10 même non, hein, 10, 12, limite. 10, 12 personnes, et même personnes à sa richesse. Mais 10 millions de Congolais sont incapables de soutenir chaîne Oyabango. D'ailleurs, même les abonnés, tu as plus de 10 000 abonnés, mais tu as incapable de soutenir chaîne Nabango. Mais tu as noté parce que tu as besoin de Mboka Liboso et comme ma belle on a l'équipe Mbongo Musika. Il y a un autre soutenir Mbongo, tu tiens mon parti, mais tu as besoin pour l'électricité, pour l'internet, pour l'appareil, tu as besoin d'ango. Il y a un autre senga merci na onyoso à sala geste ou à meka ko sala pour aider à soutenir chaîne na biso matondo na bino nyonso. Donc to pesani et la canabiso lobby pona suite ya ba émission na biso numéro na biso ya compte yango wana ceux qui ont quelque chose ya ko tiela ya ko aider chaîne obengi biso wana yeba kango ke os loni na déserté soko pesi quelque chose na chaîne yeba kango
opesi yango epai ya mvulusi kimbangu na nzambe bankoko tata nzambe ya mpungu tulendo akobosana yo te akosunga yo matondo mingi epai na yo ndeko vital na kati ya États-Unis matondo epai na yo pe voilà bandeko topesani elaka na biso lobi ingeta ibobo